Salut, bonjour, bonsoir, chers internautes. C'est là de pont au moment où vous allez nous capter. Merci beaucoup. Merci d'être là nombreux en train de nous suivre avec cette émission Kenui Talk. Merci. Nababoni surtout il y a B52 la mignonne officielle na linga abino mingi parce que vous allez toujours wana pour soutenir biso bonne année, bonne année à tout le monde. Balandignon sur la B52 la mignonne officielle vraiment na pesibino bonne fête 2020. Chers internautes, lelo likamna elibino bokondi mangaite. Et ça c'est à moi passer dans mon thème pour le dire, pour commencer. Mais avant tout, j'aimerais d'abord dire un grand merci à surtout Oyo Balingangai. Je vois Lydia Mbosso, ma copine privée personnelle. Et puis je vois le King Papa Pololo Fleuridor. Je vois Archil Vakala 0033. Bobby Mukondi Abana Poto. Mukondi Abana Poto, surtout Bobby Max Focus Mukondi Abana Poto. Merci beaucoup à toi, Papa Zach. Couple Zach Mutombona, Madame Nae, Glora Kachi, donc Mbote Mingi Nabino, Bisika Bozali, vraiment Lelo Naye, na nouvelle Moko, Ezope sa pasi, Bandeko Nangai, Seme Kinanga, Abenginga, ne nasa bonasa pas Seme Kinanga, Abengingai, la Mimi Yaka na nous, Omeka ko faire part na problème Oyo, et Komelinga Nandaku Nangai, Seme Kinangai. Alinga kala ta soutien na yango alinga kala ta soutien bandeko na ngai. Si je vous dis biloko oyo ebimi na kata na soutien oyo bondi melangate natiki misusu to meko bimisa ndambu natiki misusu pona la kisabino bomoni botala bino moko o ciseau bota biloko ebimi na kati eza ba boule eza lokwa ba ema bomoni ndenge kanga na ciseau botala ndenge ekanga na ciseau bomoi ndenge ekanga na ciseau ezokanga na ciseau. Donc il faut faire très attention, chers internautes. Corinne Mantekila, la femme légitime d'Aimé Makanda, tant aux osomba babiloko na ebité ceux qui font osomba nini o chinois na ebité sikoyo ceux qui ba chinois balingi basala biso nini. Soki botali na kati awa omoni a na kati nazo fil déjà nazo sentir moko msusu yango na kati omoni yango moko msusu yango ebite so bomona yango omoni yango nazo pasola yango na bimisa yango bino moko bomona. Donc il faut faire très attention tant au sombi soutien na yo boye. Il faut toujours checker yango na bakati bandeko nanga basi mère Solange S dollar ma tante personnelle wana maman privée Solange Kadiebwe na mobile na Séraphin Nyami donc na lela bino à trop ma famille, ma petite sœur Vini fille ne la taille fene bomoni bandeko nanga bomoni na toboli yango botala bino moko yango na kati. Omoni bambumango yango omoni yango bambumango yango tala ndenga zobenda muninga tala nde bazobenda muninga tala ndenga zobenda baninga tala ndenga zobenda bomoni yango omoni ndenga zobenda baninga tala na te donc ko ba benga on force pesanteur tala ndenge zobenda muninga tala bomoni yango ndenge zobenda. Donc eza na kati ya soutien oyo, chers internautes. C'est pourquoi j'avais dit que je ne veux pas pour garder yango nga moko na bina kabola ta mususu yango na kati na bina kabola yango ensemble na bandeko na ngai bomoni yango mususu yango na kati awa mususu yango na kati na lobi na ovanda kimia te il faut na loba babitango moni ndoki belela avant mongongo ekima tozo belela bandeko na biso abasi biso batu tolataka ba soutien bomoni na kati tala mususu yango mususu yango oyo
omoni yango mosusu yango. Donc il faut être vraiment prudent tant que somba biloko faut ko checkaka omoni yango tala omoni yango. Donc ba ema na kati ba soutien pour créer nini na kati ya ba nzoto ba maman pour créer nini bino moko bolobela nga boyebisa ngai na yebite songa na kokolo ba nini. Merci beaucoup na bino nyonso tout vraiment. Beau partager vidéo oyo, beau partager yango, tant que beau partager yango avec nazo senga bino vraiment avec beaucoup d'amour. Partageons ces vidéos pour que to meka ko sauver pe ba vie mutu susu oye bakate meka ko checker Anouchka Dorcas, l'international maman Jolie, la femme légitime de notre boss Christian Jolie na kata Cape Town. Zoba soutien nyonso tout tandango na mbetu banda ko checker fina yango otala soki oyoki mwa bambuma ofongoli na kati otala eloko eza na kati longola yango. Donc naza wana pona bino tozalaka toujours branché. Please can you sit down please, I'm busy now. Okay mama, okay. Et donc tozalaka toujours alerté. Tozalaka toujours alerté soki neti problème ezali ndeko mwasi ndeko mobali tomoni problème moko bo eza que non eza vraiment comment balobango eza eloko moko faut pesa parce que na kati ya soutien ema ya boy ekoya kosala nini na kati ya soutien ya ba mama na kati ya ema na otanga kombo shop asombaki yango te pour ne pas faire la publicité à shop. Mais na kosenga kana ba mama pour biso toza na Cape Town, Afrique du Sud. Vraiment merci beaucoup na bino nyonso tout na osenga bino bo partager émission oyo vraiment bo partager ngo batu nyonso tout. Babi atati na Lubumbashi Rama Ramazani, ministre de l'argent. Rama Ramazani, ministre de l'argent depuis Lubumbashi. Babi enda kangi Lubumbashi Rama Ramazani. Lubumbashi wana mutu olekate tonton Crispin Kabuya azo poussa na pembeni mais na yebi ke bango mibale au sala dio. Vraiment merci beaucoup. Et puis je vois famille Jolie Mobimba na bandaka nanu na l'international Dorcas, la femme légitime ya boss Christian Jolie na moni lisusu le boss Cherine Jolie à Cape Town. Et puis je vois le big manager Flavienne Jolie na moi sinaye madame Kriska. Donc voilà, bébé Nabiso Ariel Jolie, l'héritier du trône. Bambote na bino mingi yango wana ya bino na moni lisusu Gloria Meta, la maman de June, motema ya papa Emaka Sonji. Babi papa Emaka Sonji, le cœur motema ya ndeko na biso Gloria. Voilà, bambote na bino nyonso tout, bambote belé à mon beau-frère nga benga ke Mobutu. Yalen Tonga Mobutu, le cœur motema ya Yemoko Esther Muzi Mujinga. Voilà. Na pesi sous bambote na nga la Jado kia la motema ya petite sœur nanga Fallon et Tieti. Et puis à plus 10 c'est le scram plus 10 Bikolo a commis Messieurs les Noirs motema ya Karine Mamouzi, la perle noire na kati ya Pretoria wana. Moi ça mwindu oyo mona napenda ke non moi ça mwindu mo ya propre babi la perle noire oyo zaka rare. Maman merci beaucoup na bino nyonso tout. Falov la dessiné ma chérie, mbote belé na yo, merveille à Mifi Meta merveille à toi, merveille lisusu na ngai na pesi na mutu o bengi Étienne Chimanga, le petit frère de Benjamin Chimanga, bote belé na yo, na moni lisusu batu nyonso tout na kati ya Jobu wana. Ali Jabir na kati ya Jobu, maître MP Dari, papa Mapassa. Donc mbote belé na bino. Chers internautes, je vous demande de vous abonner et partager vraiment cette petite vidéo. Partagez ces vidéos pour nangai na sengi bino lisungi pour partager vidéo pour na ko sauver milimo parce que na kati ya soutien ba ema oyo tomoni awa toyebi utilité nango te bandeko ba ema oyo
na kati ba soutien utilité nango. C'est pourquoi toyebi te toyebi vraiment te utilité ya ema oyo na kati ya soutien ya na kati ya ba soutien yango na kosenga na batu nyonso tout bo partager vidéo oyo eza alerte naza ko alerter ba maman nyonso tout ba jeune fille nyonso tout o balataka soutien naza ko alerter bino bo partager vidéo oyo parce que eza likamba mukiete bandeko. Parce que tant tozolata yango na kati toyebi te nini ezosala na kati ya banzoto na biso ba maman. Wait, I'm coming now. Toyebi te nini ezosala na kati ya nzoto na biso ba maman. Voilà, merci beaucoup à Papa Boni, merci beaucoup à Papa Boni Kabala na madame naye madame Sandra. Voilà, merci beaucoup aussi à Papa Nathan na mwasi naye Mama Betty. Welcome na bébé na biso. Voilà, welcome na bébé na biso Abota Misika. Donc voilà, merci beaucoup à mes partenaires, monsieur Jeff Tumba et sa femme Nadine Chiswaka. Na ba Chiswaka nyonso tout, ba Chis nyonso tout. Na pesi bino ba mbote belé, anti-aimé Chiswaka, anti-Dacia, ya papi. Donc bino nyonso tout, ya Serge, bino nyonso tout ba mbote belé ba Chiswaka nyonso tout. Donc na pesi bino vraiment ba mbote belé. Et puis à monsieur Roger Tumba et sa femme Mamine Tumba. Voilà, merci Anti Clarisse, Anti Clarisse, on a fait sur Bambote Belé, place aux Ali, et puis Anti Anto, Anto Mouchia, Nakata Kinwana, Babi Basimba Masolonga, son akitiki, sécurité assurée. Anti-Anto, Avanda, Akanga Masolo. Merci beaucoup à vous. Restez toujours branchés dans l'émission Nabino Kenui Talk. Ezali Kolekana B52, la mignonne officielle que je vous demande de vous abonner. Vraiment, abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus comme je disais. Abonnez-vous massivement. Na chaîne Nabino Oyo. Bolingara mingi, chaîne Nabino Azoko, bébé Nabino, Kalamingi Tazoko qui ça 3 mois. Donc, esengo mingi, na ba tonton, na ba tantine, bino nyon surtout au bozalaka toujours wana pona koluka, pona ko soutenir maman mignonne que je suis. Je vous remercie beaucoup, vraiment, je vous remercie beaucoup. Nadine Zuya Hop, mon moi, je l'appelle toujours mon moi, Nadine Zuya Hop, gros bisous à toi, Nakata England, wana. Merci beaucoup à toi. Et puis, Kalamingi te bozo soit mon pépé. Kalamingi te bozo soit mon pépé. Naye moko, babenga kaye, single nabina mon pépé zobima avec votre artiste Gina Watupa na kata Londres na kanga masolo na kata Londres wana. Kalamingi te bozo single nabino ya mon pépé. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très contente. Ya kozali boso na bino, na zakane sengo ya kozali boso na bino, pour na yebi que ezalaka plaisir nanga, ceux qui bino bozate. Ngai musale go salamate, ceux qui boza wana, ceux qui biso peut ozate, ba information neti ya boé, borozango nulle part ailleurs. C'est pourquoi je vous dis tous un grand merci. Nathalie Chimanga, merci beaucoup à toi ma soeur, merci à Sylvie Malonga, merci beaucoup à Lisa Katako Omoi, merci beaucoup na bino nyonso tout, na pesi bino nyonso balandi, il y a B52 la mignonne officielle, na pesi bino mbote. Et pour clore, je dis un grand merci à mon pasteur, le pasteur Florent Kayembe et madame Naye Carole Kayembe. Vraiment, on se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. Je vous aime beaucoup. Bye bye, bye bye, bye.